Mbote mbote balingami esengo ezali susu nanga ya kozala liboso na bino vraiment nzambe apambola bino ndenge bozali kose mobiliser na kolandaka pamateya na émission na biso vraiment nzambe apambola bino bo continuer ko s'abonner balingami bo continuer ko like émission bo continuer ko partager na lolengo na pe bozali kosunga osala na nzambe ndenge na lobaka na biso émission na biso ezali notice ya moto ezali bibilia notice eza mokanda moka moke po ezaka na kati ya pareil électroménager na boîte ya nani ya kisi ya monganga eza koexplike mode d'emploi eza na kati baza pe koexplike capacité ya biloko eza na kati surtout kutu baappareil ndenge okofongola ndenge okoyeba kosangisa yango okotia bateri boye okotia likambo boye okopelisa boye donc ezali koexplike yo comment utiliser eloko oyo eza na maboko na yo lolenge moko oyo pe oyeba koutilize bomoi na yo esengeli kaka bibilia yango wana lelo tolingi lisusu kotala notice na biso na tina ya Noël le 25 décembre. Alors awa balingami naza koteya bino ya koloba te que célébrer Noël te non nalingi simplement kopesa yo boyebi ya bibilia na tina na Noël. Alors Noël baza koloba que eza mo gaulois eza na noyo pe el noyo eza nouveau el ezali soleil ça veut dire nouveau soleil et balingami le 25 décembre ezali feti ya bapakano eza kutu ata na likambo ya nkolo yesu te bapakano bazalaki kocelebre Noël moi ya sika bazalaki kokumisa nzambe ya moi. Alors ndenge nini eyaki kokoma Noël baza koyebisa na biso que na l'an 300 na Rome nde bayaki kokomisa Noël na kati ya bandimi eutaki ndenge nini balingami omoni ndenge fete ya le premier ezali bato basepelaki na bango mpona mbula ya sika mena na ntango wana bato bazalaki mpe komona ke non bakretien olie basepela na fete ya bapakano bakomisa yango fete ya bakretien na kotiaka le 25 comme nkolo yesu azali moi ya sembo le soleil de la justice alors esengeli pe bango bakoka kotia yango comme kobotama ya nkolo yesu likambo oyo ya Noël na France bazobenga ngo Noël na Italie bazobenga ngo Natal na Portugal baza kobenga ngo Natal et puis na Espagne baza kobenga ngo Navidad na Grande-Bretagne pe na Allemagne bazali kobenga ngo Christmas ça veut dire messe de Christ et na ba pays scandinave bazali kobenga ngo Jules donc fête ya Noël balingami epanzanaki malembe bazali koloba na 5e siècle ebandaki na Irlande na 7e siècle na Angleterre na 8e siècle na Allemagne na 18e pe 19e siècle nde eyeko koma likambo ya bakado. Alors tant tozali koloba 18e siècle ça veut dire ba 1700 19e siècle ba 1800 5e siècle ba 400 c'est un peu ça. Alors le 25 décembre kobotama ya soleil invaincu balingami na 4e siècle Jean Chrysostome archevêque catholique de Constantinople yende ayaki kodéclarer
le 25 décembre comme date de naissance de Nkolo Yesu na 4e siècle. Jean Chrysostome, archevêque catholique de Constantinople. Alors, balingami, banda wana, église et comment qui ko célébrer le 25 comme mbotama Nkolo Yesu. Le 25 et comme il fête, Isaac fête à adorer soleil. Natango wana moi na hiver kuna solstice soleil batuba kumisaka nzambe wana ba romain. Alors Aurélien en l'an 274 yépé ayebaki pe ko fixé date à le 25 décembre comme naissance ya soleil invaincu. Alors balingami date ya kobotama na Nkolo Yesu eyaki kondimama na 330 non date o ya le 25 wana bazalaki ko célébrer yango avant kobotama Nkolo Yesu ezali ko célébrer avant na 366 avant Nkolo Yesu. Donc plus de 300 ans avant Nkolo Yesu abotama, le 25 ezalaki nango kozala célébrer ezalaki nango Nkolo Yesu te. Maintenant, Biblia eza koloba na biso nini balingami. Awa naza kotangela biso Biblia na Matthieu chapitre na yango 2 verset 1 verset 2. Bible lobi nini? Notice na biso. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode. Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Balingami Bibili elobi, ba magi wana bayaki ko adorer le roi qui vient de naître. Bébé roi. Yangwana ba memelaki ye ba mabonza na bango wana. Bazalaki ko adorer roi, pas bébé, roi. Roi oyo abotami. Donc adoration na bango eza komona Nkolo Yesu comme roi et non pas Nkolo Yesu comme bébé. Or le 25 décembre bato nyonso bazali ko kumisa bébé Nkolo Yesu, bébé. Et bazami mikolo baki ono tika Nkolo Yesu abotama na mutema na yo. Non. Nkolo Yesu akoki jamais kobotama na mutema na yo. Yo nde osengeli kobotama. Nkolo Yesu te. Nkolo Yesu ba mange baza ko adorer ye comme roi qui vient de naître, roi. Alors tango bango bazali ko adorer comme roi, donc bazali ko eba qu'il est Dieu. Parce que royauté babotama na yango te. Ezalaka succession. Papa azalaki roi, akufi nga mwana na komi na place na ye na komi pe roi. Mais roi oyo aza kobotama elingi koloba ke nzambe bango baye ko adorer Nkolo Yesu nzambe ta Nkolo Yesu bébé. Et molingami Nkolo Yesu bébé te moto aza kobikisa biso. Nkolo Yesu nzambe ndi aza kobikisa biso. Et Nkolo Yesu aza kobikisa biso na kokufaka pe kosekwa pona masumu na biso. Donc Nkolo Yesu akoki jamais kobikisa yo en tant que bébé. Non. Nkolo Yesu aza kobikisa yo en tant que Dieu. Oya kufa pona masumu na yo pe asekwa. Parce que molingami soki Nkolo Yesu alingaki kosekwa te, lobiko pe lingai kozala te. Tomeke mpe kotala notice na biso oyo ezali Biblia na 1 Corinthiens chapitre 15 na 1 Corinthiens 15 na verset nango 14
kino na 18 elobi na biso nini. 1 Corinthiens 15, 14 à 18. Elobi na biso boye balingami. Il se trouve même que, non, tu m'as dit la verset 14. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes des faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité. Si les morts ne ressuscitent point, car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Donc, molingami, nkolo Yesu oyo akufa pe asekwa nde azobikisa. Bibili elobi soki alingaki kosekwa te, kondima na biso pamba nde toza lisusu kati na masumu. Et puis lobiko eza na kati na biso te. Tomeke mpe kozwa verset 19 elobi nini. Si dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Donc molingami soko ndimi nkolo Yesu lokola mokonzi pe mobikisi osengeli koyeba ke liseko eza enkolo akoya kokamata biso tokozala elongo na ye libela na libela liboso ya Nzambe. Molingami notice na biso eza komonisa Noël ya le 25 nkolo Yesu abotama na ye le 25 te. Bazwa date wana ya le 25 parce que batu ya mokili babandai kokumisa die soleil. Nde bango bazwi date wana batie kobotama ya nkolo Yesu. Maintenant, Bibili ezali komonisa na biso tokoki ko adore bebe nkolo Yesu te. Non. Ba mange bayaki ko adore roi oyo abotami. Ndenge bayaki ko bamonaki nkolo Yesu roi oyo abotami, elingi koloba ke bamonaki nkolo Yesu Nzambe. Donc balingami na tina na ba feti tosengeli koyeba na biso kosepela. Mais na ba feti ya bonzambe tosengeli kokeba na yango. Feti ya bonzambe tosengeli kokeba na yango. Oui, libota ya Israele ezalaki na ba feti ebele. Pona nini Nzambe abandaki kotia ba feti wana? Parce que na moment ya ba feti basengelaki kokanisa makambo oyo esalama. Omoni mutu abosanaka na enoki. Maintenant, po akoka kobosana te, il faut eloko moko oyo ekobosanisa likambo wana te. Yango na ba feti bande kozala. Et tango bazali kozwa par exemple fete ya Pâques, bazalaki kosala yango ndenge esalama na Ezipito. Mwana mpate ya kobomama, bakolia ye ya kotumba na kotokisa te, et puis bakolia ye na matiti ya bololo, na mapa ezanga levire. Bakanisa ndenge nini basikolamaki na Ezipito. Alors, yonanga tondimi nkolo Yesu lokola mokonzi pe mobikisi. Oui, basali ya Nzambe bayokana, basala ba fete ya Pentecôte, basala ba fete ya Pâques, basala ba fete kili. Mais Bibilia eza kosenga biso nini balingami. Bibilia eza na fete moko oyo nkolo Yesu asenga yonanga toyeba kosala. Fete yango nini eza na moma ya elambo, moma ya Sainte Seine. Sainte Seine ezalaki vraiment feti. Mais ba suprimaki kolia parce que etiaki vraiment mobulu na lingomba ya Corinthe. Soko ozwi 1 Corinthiens 11 otangi yango okomona lolenge kani bana na Nzambe babandaki kosalela Sainte Seine. Baye na biloko na bango ya kolia, bamususu balie bapimeli bamususu bakabeli bandeko na bango te, bamususu bakomi kolakisa bango sikonde baliaka malamu. Parce que ndenge Sainte Seine nkolo Yesu a institué yango après fête.
sima ya kolia nde sikoyo bazwi vinu na mapa na ebandeli mpe ezalaki bongo fete penza ya kolia penza bato balie penza basepeli après Sainte Seine. Donc Sainte Seine nde fete nkolo atikela yo nanga na ndenge nini parce que fete ezalaka na objectif ya kokanisa événement oyo esalama ya fete wana ya kokanisa. Tu vois, il faut kokanisa même atata bato azosala ba fete anniversaire moto azali kokanisa mokolo abotamaki. Tu vois, donc Sainte Seine eza pe fete oyo nga nazali kokanisa liwa na nkolo Yesu, naza kokanisa pasi nkolo Yesu amona na ekulusu mpona ntina na masumu na ngai. Donc molingami tosengeli kokeba na bafeti tozali kosala mpona Nzambe. Yango wana Nzambe alinga te soki tolingi kogumbamela ye tozala na image moko songolo liboso na biso, parce que Nzambe aza na image moko te koki kozwela ye na yango te. Nzambe aza na ebandeli te, Nzambe aza na suka te. Alors image nini yo okoki kotia liboso mpona kosambela Nzambe? Yango wana Nzambe aboya na ye image. Tango ozali kosambela Nzambe, oza kosambela Nzambe kolandana na maloba na ye oyo eza na kati ya Biblia. Ndakisa Nzambe aza monene. Oui. Naza na tina ya koyeba dimension te ya monene wana. Nayebi kaka aza monene. Nzambe aza na ebandeli, aza na suka te. Naza na tina ya korealize likambo wana te. Non. Na ndimi kaka aza na ebandeli te, aza na suka te. Nzambe aza ye oyo aza libanda ya ngonga. Tangu Biblia eza kobenga Nzambe je suis celui qui suis, elingi koloba Nzambe aza libanda ya ngonga. C'est pourquoi Nzambe baza kobenga ye azalaki, azali pe akozala. Soko kangisi il était, il est et il sera, et bimisi je suis. Et je suis eza absence ya temps. Donc epai na Nzambe temps ezate, temps ezapona yonanga bikelamo. Toza na tongo midi pourquoi. Et bisika temps ezali nde bisika pe changement eza. Toza ba bébé, tozo kola, tokoma ba mibange. Mais epai na Nzambe ndenge temps ezate, changement pe ezate. Parce que Biblia lobi Nzambe a changé te. Oui, pe akotikalaka ko changer te. Donc nazako adorer Nzambe kolandana na maloba oyo eza na kati ya Biblia. Donc molingami oyo nalingaki ko partager na biso na tina na le 25 yango wana. Le 25 eza nango fete ya nkolo Yesu te. Tokoki na biso ko célébrer pe nkolo Yesu bébé te. Ba roi mange ba célébrer nkolo Yesu bébé te. Ba roi mange ba célébrer roi qui vient de naître. Et ndenge ba reconnaître que non abotama mokonzi, ça veut dire aza Nzambe. Donc balingami oyo nalingaki toko kempe ko partager muke na tina na le 25 na biso yango wana. Vraiment Nzambe apambola bino et à la prochaine.